Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Marilali Luka, Yuma Yefo Luka, Bango Sibasila, Biso Tozo Kuba, Tango Salado Zélébé Siko Camouflé, Président Samuel Alinga Kabami Ibite, Kinjiboyo, Kinjiboyo, Koyiba, Kinjiboyo, Mekeba Bulokwe, Kinjiboyo, Esenga Kotondaka, Esenga Kosukaka, Inspecteur Terminator Fara, Nayuma, Abeta Yuma, Awa Pete Taka, Moufuma Libanga, Oula, Okamba Libanga, Oula, Okamba Libange, Président Charlie, Bambongo Ebele, Emaya Kamade, trois personnes babimeli ngai moko abimi na sima boutique moko boye moko abimi na se ba nini babiloko batiaka ba mituke mataka likolo na ngwana batiaka ba nini ona osokola mituka moko avanda na kati wana balingi nga mbala moko yo mese uti wapi ngabi te masa tozotuna nga boza basoda te boza banani te botuna nga mpo na nini o biso mto contrôler mabele osoto e baso uti wapi moko letaka na zolo bana santika machette na mukongo na ngai ba na kwei mala moko double party na mabele ba na mala moko baye moko tombolinga lokolo abito kata lokolo ana ngami masa na sali bino nini naza fena mna kama butu naza yana mna kama butu na sali bino nini so boza besoin quelque chose pour bana pesa bino l'état na bimisaka porte-monnaie bo ba botola porte-monnaie bakoti maboko bazwi ngai nini téléphone motorola pe bazwi yango motorola o bazwaki yango machette babeti wapi na mukongo moko le na mukongo na ngao à part mukongo babeti su wapi babeti ka suna tolo le siswa babeti su iska mususu babeti na mukongo babeti na pe na nini awa na tolo bazobeta ngo na babeta nde na boye babeta kokata te kobeta mana na nini wana mukongo ndemo colonel tango na zongi na yeko pesa plainte na nga na bureau de na pesa plainte na bureau de na biso baninga nyonso kuna tana babotola kyo nini babotolinga telefone babotola marque nini mokozi marque Techno Spark 30 Techno Spark 30 na carte SIM na ngai ya nini ya photocopie na carte bancaire na ngai ya Access Bank na $150 na kati ya porte-monnaie wana carte ya Access Bank Access Bank mo connaît mbongo combien $150
Moi on va aller au colonel. Sikoyo na batu nyonso yo babimelaki yo 3 personnes. Moi colonel. Oyeko charger ki badi Moema. Ando na ye ba mususu o monaki banani. Moi colonel, tellement que na ki ma machette na ki ma fessé moi au kangelonga mutu bete mutu na kangana longina ne yeyo. Ça va. Yeyo pour attaquer la bongo pembe. Ado simba lisune koto ado simba koto alikolo awa. Na yebi siepe bien. Ngaza ya no aka mubuto. Odo sala ngabo pona nini? Ndazi machette on beta kana mukongwana ye. Est-ce que tango babeto machette ozalaki en tenue civile to en tenue police? Na dans la tenue civile mon collègue. Ça va. Na tenue civile. Merci. Non mon collègue. Bande Kunangai, bonjour, bonsoir. Ils ont dépend dans la air aux landa vidéo oyo. Bande Kunanga ben infiltré bakoti. Tous là très très prudent. Bino batu boza na mituka. Boza véhiculé, en tout cas bande Kunanga boza la très prudent. Mabe koti. Mabe koti parce que contrôle au qui contrôle technique va contrôler bando sala matar la nuit. En tout cas comme ma bé. Et comme ma bé vraiment dans un laïté dans un cousé. Et comme ma bé. Et ça na bateau baza déjà ba victime. Baza ba victime. Ba kutani na bato contrôle la nuit. Ndé ba qui contrôle et banda ko salama ti butu tar. Ba kutani na bango. Bandeko wana ya contrôle ba ebisi ndeko wana o azaki na mutuka tia mutuka mopanzi poto contrôler ba document sur aux en ordre atie voiture na ye de pembeni pour que ba vérifier ba document nyons tout ya mutuka contrôle technique permis nini assurance vignette tout ça nzoka ne batu wana bazay batu mabe bazaki ba vrai bazaki batu ya service ya lokuta ba faux bien armé s'il vous plaît ba botola ndeko wana sac na ye mbongo ba téléphone tout est parti ba ebisi soko meko ganga to beto masasi ba zubilo nyons tu wana à la minute moto moko ye ba matina moto bazaki 3 ba matina moto ba kei na minute ndeko wana komo ganga que akutani na batu ya service ya contrôle ya faux ya lokuta. Alors comment koyeba que bateau yo baza ba vrai ou bien baza ba faux oyiba bango ndeni parce que tard la nuit wana tant boteli misi mutu soit disant que baza batu ya service to ebi ke bon ça msala l'état au respecter bango tie mutu ka mupandi. Pendant que baza ba vrai te baza ba faux. Siko tout ça likamo tout ça skondeni. Vous coincez population comme si toza ki be étranger, on dirait biso nde toza batu mabe. OK, biso na biso ka ba congolais. Vous coincez biso de 6h à ceux qui minuit ceux qui 23. Pourquoi? Tout à non ville à moi Kinshasa ndeni eza saleté. Du matin, pene ya bikali, bino moko boyebi malili ya mikolo yo, kyo ziki bene za na Kinshasa, baya oyo, babani patrouille. Batamboli baluka mabata rouge, mabata rouge bakomira, bamonalité. Batala kaka boye, bamoni in fall, azotambola ntsudi na ndinga osakana te, banyo lingele boule. Yaya, tala, tokoleka pe mutalibomo ya, yaya, mutaliboma solo, isolo sala nani, yaya, to signé. Balandi mutaliboma batu, pat akwei, babandi kosangela ye, mbala moko ne balobaka nzamba lalaka te, ba police pe babande kosala patrouille, bakoma kaka pene awa bayoki makelele, baya ya mibale oyo tola mwisi ya zaza balie coin moko ya mukuse bozali komona yende basimbaki ye bakangi ye nzoka mibale to bakimaki moko bosana ili papa akende boye abule na kwesi li papa azonga boye bakangi ye akelakisa 3e nde bakoki bango nyonso yoka communication la police eza je bato yo bazwa ba magie bazwa ba science occulte bango nde basaka mi makande wana ko zo te muto mwa maman diboma on va vraiment go passer na vraiment
Donc les gens vont basalaka bachasse occulte bamagie nde baluka kolala na basi ya lolenge wana. En tout cas kokamwa ata mampu yango ya ndenge nini bandeko oyo basuki epai ya moto aliboma likolo ya kiozi awa mpe bakangi bango mpo na viol na moto aliboma justice ne ekata mbano na bango tomona mamu na Kinshasa baviole une folle kokamwa ekei Nzambe na ngai ale mwana zo bouger te ale mwana ni nzambe na ngai Giovanni nzambe na ngai tu as mangé quoi nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai nayebi te nini bapesi mwana nzambe na ngai mon Dieu nzambe non mais obande ko wangana no olobi oyebi mwana azate oloba ko yebi sika mwana azate na bibo oye na lemba oyiba mwana oya na yesu ki badara na badara na nzambe na ngai ndeko nanga ko ndala ko malela kisana badroge to nini nzambe na ngai Giovanni nzambe na ngai ondire babeti mwana oyo nzambe na ngai tala liso mwana ndenge ko mitie nzambe na ngai tu me connais police judiciaire ezosala ba GT so ba yibio chombo nyonso ata iPhone bimisika kuna on récupérer ango. Suivez ce reportage signé Evi Mavinga. Nanu ba échouate na mission oyo l'État congolais pesa bango banani bandeko ya commission permanente ya suivi ya ba appareil mobile volé na ARPTC et l'ongona police judiciaire. Encore une fois bandeko batondisa mina esengo po ba telefone na bango ebungaki yango yemonani ndenge kako moni batandi ba telefone na mesa boye ezali résultat ya musala makasi oyo ba inspecteur ya parquet basali sur base ya ba plainte oyo ezalaki déposé na sujet ya ba telefone volé. Bandeko basalaki confiance na expertise ya police judiciaire lelo bazana esengo yo wapi po bazalaki contacter baya ko récupérer ba telefone na bango ndenge kako zomona soki babengi kombo na yo oleki ozwi téléphone osigné na PV pour na ko attester que téléphone ezali récupéré kasi nyonso o ezali kosalema ya ofele s'il vous plaît ata un franc ko futate ko banana plainte tina ko récupérer téléphone ba victime très satisfait yo kaningi ba communiquer. J'étais victime d'un vol de mes appareils téléphone avec toutes les conséquences. Heureusement, je suis venu, j'ai déclaré ici à la police et en fait, voilà, nous sommes aujourd'hui au résultat. Ça fait un écart de 10 jours après la déclaration et les jours qu'on a retrouvé le téléphone. Bakataki le kinanga sac au niveau à Pomatete, il y a deux téléphones, mais il y a se prendre awa na casier judiciaire. Il y a retrouver téléphone moko malgré tout ça musali salemi kitoko na sepe makasi nde nazo. Na tournaye, colonel Jean-Romain Kalemba a expliqué la bana ya Kinshasa démarche nini bakoki kolanda na ka oyo téléphone ebungi. Quand il y a perte de téléphone, que le propriétaire passe à la police judiciaire déposer sa plainte. Partant de sa plainte, nous allons remonter et faire la recherche jusqu'à retrouver le téléphone et enfin restituer la personne. Je dirais à la population congolaise de ne pas acheter des téléphones de seconde main parce qu'il y a des conséquences. Yaboye nanu ezalati. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Nzambe na ngai ale mwana zo bouger te ale mwana ni nzambe na ngai Giovanni nzambe na ngai tu as mangé quoi nzambe na ngai nzambe na ngai Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vidéo au bon mona oyo eza ya mwana grand frère nanga ba uta ko kidnapper heureusement à mon ami Dieu merci ba kidnapper ndeni ni to landa lisolo mwana uta ki classe a uti nepe classe ka bien
akomi na ndako koma akomi na ndako eza tonton mo boye bavanda na ye autane ni par famille te lo mote mais bazwa ye ka vu que somo to ye bisa ba tonton mususu otalika comportement ne malamu boye te tozwa ye ko eda biso tonton wana aye mwana uti classe apisi 100 francs bike sombi na ngai chips mwana pas tonton amso to vanda na ye akoboya te quoi quand même je suis 100 francs à que somba chips. Quand on a somba chips, non, des tontons ont une mission à m'habiller à y ba criminel. À lundi mon ici que somba chips. Quand ma commis kuna azu mwana. Moi pas mon kakete. Asa tonton atine ngai pe tonton na episode ana ye to mesana donc na ko boya pété. Azu mwana subandi okini. Moi pas bandi okini na ikala kimya nyoso. Ba koke ba mo ke amuni mamati na taxi. Mamati na bandi okini, bandi okini. Toke wapi ote toke ntuzunga. Moi n'a pas un choix te babandika okini baki amimie ti de lemba ti terre jaune tabi bois. Comment comme la terre jaune bazu sous moto ba mati sous likolo. On n'a pas un choix te monika ke tonton so to mesa na ye moi confiance izali. On mata mati kuna likolo. Amonika ka aketika ye et pas batu mo boy. Aketika ye pas ba criminel. Ye azongi sous et pas la bango afandi. Ah. Maman bimi boy. Giovanni azapi bandi ko luka Giovanni ba bengi papa pe ko ya ko zoya akuti ba criminel vu que moi mbana ngena tiki moi atiki na numéro ya papa po ba singa papa mbo ba bengi papa oh allo yo papa Giovanni oui ka papa Giovanni ande to za biso ba criminel to enlever il faut y la biso $10,000 ya bi oh $10,000 ah ça va na koma na ndako na kusula na bino sima komi ndako oui ba informer que oui Giovanni abungi ba mona ete boy ah ndi bandi ko lukana bandi ko lukanjo luka bite bato akacho bite biso to moni mwa tonto bovanda ni wana azoleka na mwana awa na chips na maboko ndi bakangie tonton bandi ko tuna oh papa lobeska mwana za yo kende na mwana utika si yo memi mwana abandi ko lia munoko wana ibaka mtu so ebili kambo anjo lia munoko nde ba bengi ba policier ba kangi bandi ko menacer wa menace ote botika na ke la samini sika mwana za ta memi bango wana papa bango pe ba yuto ke bonte ba louer des jeep ba koti na bango ba koti ti terre jaune vers 0R ba koti ti terre jaune papa ba koti na nous tant ba koti wana ba étudier millier ba koti jeune fille na mwana ba moi déjà mwana et pas jeune fille moi papa bi wana mwana nga ko ba komi wana bakangi no jeune fille wana papa récupérer mwana poza banani olo bana bayoka te ata lelo bo bimisa bango kalo kuna ebanda ngauni na za ba violanga 5 personnes lelo de 3 ans 5 personnes na lemba fois bana kaka bilala bana lemba yangaba na kipango te bana mabena kuna lelo ba mingi te pona ngakutu akasi après abo beti abo sasi bakufi esili to lembi na biso ta ba gilette nzoto ba pota to lembi na biso lelo na lelo ba mingi te papa bon libéré bango te pour le faire so misi bango lelo ka babanda kuna ka le bando kata to kale kutu ndeza bomoti baninga bango baza ba yoka bon motiver bango ça qui fanda ka tembongo fanda ka nyoso to lebi na biso bango obo bango ba kende na nga lelo ba teso to kala na to lebi na biso bae ote bona pese ote saki awa ote ote ba saki ka ote saki so oza saki téléphone de ba soutien téléphone ba kaleso partout. Téléphone ezalaka suka baka yango botala miyibi botala ndenge ayi tala ayibi eperi ayibi eperi mosusu pa continuer kaka azolinga botolela mba Congo botala insécurité o le 1er janvier na bonne année na fête ya bonne année miyibi bazoyiba en plein air bazobanga te nzambe mboka ezokende wapi ça n'est pas indien on fout $120 to 100 quelque chose comme ça. Ozo kipe bana, ozo lamba, ozo lala kuna. Quand tu dors chez les Indiens, ozo lala 1 heure, ozo lamka 4 heures. Pour lobi na wana susola ela 1 heure ou 2 heures, sobo yamba ba 160 bapa yana bango. Journal zala sire certain que la nuit blanche o lala te. Mais ceux qui ka sali erreur mon comme ke ba ebisoni ni ke kendo funda ngesika nyoso yo ke funda nga bo sange lote. L'état na binoza ya mwasi. Tant la grandeur pas finga l'état na biso za moi sina bato chapeau na bango za ko lemba mais bazo finga na ngai l'état ya Congo
Je connais bien mibali ya Congo ndenge baza. Bato wana baza mo ba chapeau lemba, mais bazo finga Congo que l'État est moisi. C'est pas bien, ça fait très mal. L'Europe va travailler par heure, va 50 €. Na ba États-Unis ba $100 par heure, mais nous ici au Congo na propre mboka na ngamoko, ba futanga $5 par jour. Et tant aux nous revendiquons salaire, bazo rappeler que l'État est moisi. Je ne sais pas si l'État est moisi et comment. L'État moisi on bandi quand l'État n'a vu ça que aux allaient moisi. Pourquoi comme ça ba indien, ba libanais, ba chinois ba maltraité biso na propre mboka na biso moko. Ngambe na sabo na ko swa na indien te na ebise ke ko funda ngesi ka nyoso ke funda nga na panti na parasolaire or défendre nga na parasolaire wana te. C'est pas cool, c'est pas bien. O tika di mutema mabe wana, c'est pas cool. So to raisonner ba solo ba mapeka to mela to lia kuna pona ko kende ko luka ko kotsa batu ba ken ensemble ba ke par-ci par-là. Mais tout ça pour tous à la maltraiter pas bien pas bien connu mon beau batu ba ba chapeau lemba ba ko maltraiter biso, c'est pas bien. Bo tika ki mutema mabe wana mo wana l'état za mo l'état ambino ya Congo za ya mwasi yango tenga méchant tika même musala. C'est pas bien, c'est pas cool. On a la bateau, mais bateau, on va au lobelo ni quel état n'a bien dans un mois. Si bateau, on peut pas le lobelo ni quel état dans un mois. Si baron, on peut pas vrai panzele. Parce que bah chapeau la bango zéro lemba. Oyo kielenge ya Congo.